Moni lelo oyo batbasolo ba n'importe quoi mais papa chéri n'a rien à voir avec ça. Oui. Moi na autaki fitness, autaki kosala sport azozonga. Mais il y a eu refus d'obtempérer na mwana. OK. Mbila bengaki. Zone wana déjà zaki zone rouge. Zone wana bateka miliki. Eza zone bateka miliki. Je crois kata na ba miliki boyebi. Déjà R wana place Océane Azalaki, eza place moya BNT. C'est une grande fille, elle avait 27 ans. Mais cause à la place wana na R wana. Il fallait abanga. Ah ouais. Il fallait banga na 22h na R1. Il fallait banga nani président Irigan. Il fallait banga. Hein? Il fallait banga place où yebi que non zone wana ezaka bien te so ba moni noir il faut battre les misayo. Bat bateka biloko ba kima kamila. Ouais. Ba yaka na vitesse ya mabe. Et puis tangu yi ba bengi pourquoi cela qui refuse wana? Voilà. Mundela ba bengi yo télé matangu yo so kima. Akutani na accident parce que kima qui soit télémaki na ekaka kasi fala télémaki maki nini eloni ya mona ki tambila bengaki ya kimaki qu'est-ce qu'elle avait en elle o ya bangaki ouais poza ki zone ya mabe et puis ndeni munde batiki batunya so bengai kai vous comprenez oui papa chéri n'a rien à voir dedans côté on accident sala makas moninga na potonde na ya boye oui lokwa na yebi ke boye ngapa nina ya poto na changer vie batnyos ba yebi ke mani keso bengi na butu aobimate ya arrêté au moins tu ba ko congolais pour les bolinga ko compatir na passe ya ninga te pona nini to lisuma papa chéri za rapport à za papa Marlène Kasanga osololi na mutu azana pasi mutu biso soto lela kanga lela kasanga binani a triquer ngai nani abeti nga flèche ko isinga na mabele nani ayibi nga koko na ngai nani ayibi ngai mwana nga kitoko boye mutu azolela yo voice wana o publier eza voice wana na phrase wana nde maman tango azolobaki bayibinga mwana yango bato na papa chéri on est matima futa président Rigen oui Marlène pourquoi salango bongo conversation eza privée makambo njora sala ngai na conversation privée atindi atia na Facebook na kena makala ba pesa na pe consigne ba bomanga botika o eza privé oui ngai soki nazwaki ba voice so Karina albai nanga na chaki on po albai nanga zwa ngo chango na internet na chenga o eza privé na chaka jamais na internet. Vous publiez les gens n'importe comment vous publiez les gens ata makambo so le kana Afrique so le kana bamboka mbozo publier ka bato ndi to fanda bato aba chroniqueuse ndi to fandi boy na koza na sape na vie privée na ngana ko linga pe mobile na ngamo bo na zana ye mais so bo moni kama ni kela mobile bo kangi mbalo na photo bo publier. Oui. Na kufela akasia njora sekanga njora lobana ngabima nikia lekisi seriona masasi calculer moto ya danger masasi calculer na so moto ya danger dajo ayemi masasi calculer Paris mobimana bana mikia ba bébé masasi calculer ngana kufeli koko tu peux imaginer ni ba potanga te njora sekanga yi abima nikia lekisi koko na ye pona internet il est qui 2 ans pour njora kufeli aoluke na zamba nini na mboka nini aomoni sute esili porte kangami esili mwana ye bebe na ye ya bomwana mwana na ye ya bomwana Nicolas kufeli mwana ne ya bomwana mwana ne ya bomwana mwana ya bomwana bano toboti na bomwana ngana yokaka pasi so mutakufeli mwana bomwana mwana ya bomwana ya pasi ya ebozoluka na ona pasi. Et c'était le loi commis bien à Zwimbongo, à Zana Pota, comment ça va faire? Non, comment ça m'a mwana nani océan aza mwana na e oyo, a oluka na miliki ya bébé. Poto pasi. Akenati osenga chef fonga déclarer les zemi. Pourquoi mwana bima française? Ya bozocha mwasi wana wapiti bocha ina ba miniature. Jiba kokwa wanga na zemi wana. Obulungu bayembele banzimbo tina kata te mandima mwana na ye.
Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nin. Ah, na banobele lo banda kunati. Oh, o moni tango lekaki kuna na o moni tango katisi. O moni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali, on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Elo nyezo la saye ko koma. Pa to kutene na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libérée. Papa awa ezande nini awa? Awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza pe na fret maritime ba fret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. Na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina Angola tozali na Palanca, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso eza na oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Ozoni maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi, na tindi ko. Ndako tolo baboye, bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel pelo lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi zo lula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. Non! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele se rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso o modèle o mone pari yana tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na Katsa France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Ouera, na Grand Arena,
bato nyonso baya osala suki nde awa bato bouta baparci par là boswisa mutu te kote moko oza na besoin kutani te ntango ofandi bapio na te ya komela bapio na livre ozotanga bapesi yo bena makambo nyonso si rendez-vous numéro yango wana ebimi adresse yango wana ebimi sankara de kunta basalaka bato ndenge nini oscour FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Très chers internautes, merci de rester fidèles sur votre chaîne Image Pro de télévision. Grande et ma joie et légitime et ma fierté de recevoir sur ces plateaux Manick Dejon. Manick Dejon, comme vous le savez, c'est une analyste avec qui on essaye toujours d'analyser quelques sujets d'actualité. Déjà à qui nous disons bonjour Manick Dejon. Bonjour Regan, bonjour tous les abonnés de Image Pro TV. Là, tous à avoir pour nous couper Sabino, ba nouvelle, ba makambozo les cas na télé. Mais avant de commencer, n'allons toujours conseiller Nzambe merci na souffle de vie. Pour nous sommes dans la cachon à air. Oui. Nous sommes dans la morgue. Oui. Nous sommes dans la hôpital. Oui. Voilà. Nous sommes dans la paiement à l'obati. Nous sommes laissés dans la sonde. Tant que nous avons permis de faire un plateau tout sur la boye, nous sommes toujours merci parce que ça ils ont habitude. Nous allons faire Patrice Nenga Loba Kola la Kola Muka ils ont habitude. C'est pourquoi j'aimerais dire bonjour à mon pasteur Papa Herbie et la visionnaire et à l'église CFC ministry le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Je profite aussi pour saluer Bato Balinganga. D'abord, je commence par mes enfants que j'aime beaucoup. Jonathan Kadima, Prince Babia Kalate, Epezo Bima, Nicolette Tanfumo. Aote Kosala déjà challenge. Il y a bébé. Ouais, on a biso vraiment merci. Voilà, donc, Prince Babia, force à toi. Donc, merci vraiment à Baton Swota la biso de l'eau. En andonga la fille du roi. Je salue Bato Nyonso Balinganga. Bao Balinganga, tant pis pour vous. Donc, merci Manick Dejon, moi aussi je saute à pieds joints sur l'occasion pour dire un merci lourd d'essence et plein de reconnaissance à Fire Basket qui est le responsable de cette chaîne. Aussi sans oublier Guy Basket, toujours patience Mukendi, la longue jambe, des longues jambes. Et puis Guy Kake c'est Nabiso Moko, Bambote vraiment. Sans oublier aussi Nazo passer dans la parole Manick Dejon. Lucky Passport. Bah, salutations à yo. Oui, Manick Dejon. Je vais pour dire bon séjour à toi, Guy Kake, c'est à Kinshasa. Oui. Et puis mes condoléances à Papa Chéri qui vient de perdre sa fille. Oui. C'est Anne Mpiana. Oui. C'est vraiment triste de perdre son enfant. Oui. Moi, raison pour laquelle on vous a fait venir ici. Un enfant, mais je connais la douleur de perdre un être cher. J'ai perdu mon père. Oui. J'ai perdu ma petite fille, Acacia. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je pense beaucoup à elle. Voilà, tellement que je l'aimais beaucoup. Et puis, on a immortalisé Acacia Kadima. Et j'ai perdu aussi le père de mes enfants. Oui. Pas le seul. Tous les 3 pères de mes enfants, oui. Donc, on a perdu 3 pères et Abananamba. Donc, ça fait très mal de perdre des êtres chers. Voilà. Donc, on a perdu Kababiate, papa na Jonathan Koufa, papa na Thomas Koufa, papa na Prince Koufa. Donc, na yebi passe au pe, na yebi douleur au quoi, na seko simba motema. Ah, rigeno yo quand motema yebi mana monoko. Oui. Ils a pas signé, papa chéri, soit très fort. Si vous en avez besoin d'un convoiturage, na Lucky Passport. Si vous en avez besoin au Kenya Chine,
Luki Passeport, Luka Ozo Visa na Luki Passeport. Vous en avez besoin de voiture de luxe au sein nango. Autant à Paris, au sein de la course na yo visiter Paris, Belgique, Luki Passeport et puis si vous en avez besoin de passeport na yo et bimana poto na ko s'inquiéter coûter dans titre de séjour na yo Luki Passeport pour saluer Patience Mukendi des longues jambes. Voilà, donc je suis de cœur avec vous papa chéri, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste tellement que tu m'as beaucoup fait beaucoup de bien. Non, on n'a pas sur Zo minute. Papa Chéra changera ma statut. Oui. Mais les lois chez ma statut. Oui. Et puis vendredi, on change ma statut. Oui. Voilà, donc à ça, vraiment quoi il et puis les gens sont là, au lieu de tenir et de télémissa, ils sont là maintenant pour dire de n'importe quoi. En tout cas, boye barandere nini, yebaka boye liweza mbila etelaka. Place d'amboka nyonso. Liweza mai atobo omelo sukola. Atobo sukolo tchana bloko, c'est ça la mort. Et puis je profiterai pour dire le 24 mai oui. Aux Alana Dôme de Paris. Dôme de Paris, Héritier Watanabe. Héritier Watanabe, Toto Yatembe. Je profite pour saluer Siwa Stone. Fifi Siwa. Fifi Siwa. Voilà. Merci beaucoup, Manik Dijon. L'émission Kapona Sala, vraiment, non, yo Kamawa, papa chéri, à perdre ses gains, à perdre Zulema. Maintenant, là, la mort est venue toquer dans sa porte pour prendre sa fille. Donc, merci. Sois fort. En tout cas, BCBG, mes condoléances, Nabil. Merci vraiment Manik Dijon. Là maintenant nous saluons centralisation de Paris depuis quelque part et sans oublier maman Petronelle Bataf et Bambo Tenayo, Tomoni Pebongo Oyo Yabiso, la baronne de Genève, maman Tete Liengo, aussi à Mersiko, la première dame de Lausanne, la maman de Ridge Andy Louawa, un enfant pas comme les autres, Motema Yave Gobelisha. Douleur inconsolable, insoutenable, tristesse, na famille biologique, ya papa chéri, ma kambo Oyo Yango vraiment Manik Dijon. Bien que déjà au annoncé bandeko déjà passer ozo sentir et puis ozo partager na BCBG na famille biologique ou yemoko personnellement papa chéri mais au moins to lingaki to ça la analyse par rapport ya mama solo oyo tozo mona ezo betama ici et là. Première des choses Manik Dijon to linga d'abord to banda na likambo oyo ya nouvelle il y a liboso tozui eza bongo mutuka et tuti mwana mais mutuka wana tomoni yangote. Est-ce que Manik Dijon oyoki déjà ba information mususu ozui source d'information mususu parce qu'il y a des morts en kilomètres. Quand on dit des morts en kilomètres en journalisme balobarango likambo eko salema awa. Mais ce qui est commis na porte de Paris va changer en direction. Ce qui est commis na gare du Nord va changer en forme. Yango biso peto bengio to yebapé moi position oyo okoza nango na likambo o monene ko yeli papa chéri. Omoni lelo oyo bat basolo ba n'importe quoi mais papa chéri n'a rien à voir avec ça. Oui. Moi na autaki fitness, autaki ko sala sport azozonga. Mais il y a eu refus d'obtempérer na mwana. OK. Mbila bengaki. Zone wana déjà zaki zone rouge. Zone wana bateka miliki. Eza zone bateka miliki. Je crois kata na lo ba miliki boyebi. Je profite pour saluer Ngobila Kipula, motema ya beya elenge. Ngobila zalaka ndo zalaka so l'accident en position pour tirer au poison. Ba boma Ngobila. Voilà, je profite pour saluer Ngobila, je profite pour saluer Tom Etouni mais mon frère. Je vois Raphaël là, ne t'inquiète pas. Je profite aussi ya koyebi sabato nde to tambola boye. Soki mbila abengi yo oyeba ndenge nini ya ko se respecter ko respecter pe mbila. Tango yazo tchaba pa to yeba ite po katisa asala nini nde ba percuter. Ah ouais. Mais attends, excusez Manik Dijon, on est à la télé. Nalina qui quand même car mon momoko o eza mot de base miliki. Peut-être bandeko o bazolanda biso ba ko comprendre ngo eza miliki. Te miliki na ko loba te. Ateka biloko. Biloko ya mabe. Soki to ko loba ngo bongo. Biloko ya mabe. Autrement dit pe to ko loba ya solo. Wana bateka te to loba mindele ba oninga to ba bloquer YouTube. Merci. Ba bloquer biso. Merci. Oui, ça
Moussa nanga don on va bloquer YouTube na biso ya Image Prod. Je profite pour saluer ça Faya Basket, Héritier Basket, Shango Basket et Guy Basket. Voilà, bateka ramiliki. Bateka miliki, bateka biloko, webi côté wana bateka biloko. Et on batino soit comment ba yekene ko soit fitness, akene ko soit salle sport ka place bateka biloko. Et puis na 22h, molili ezaka place wana ndinga mabe. Mundele place wana ba accident et sala makatante. Mundele moko ba kanga ki a tout un mona moya sénégalaise akima ipe. Tamba eko repérer. Abi oya mona ki mutu te ya mona ki nyama. Ah ouais. Ozomona papa chéri n'a rien à voir dedans. Déjà R wana place Océane Azalaki et sa place moya bien té. C'est une grande fille, elle avait 27 ans. Mais quand à la place wana na R wana, il fallait abanga. Ah ouais. Il fallait abanga na 22h na R wana. Il fallait abanga nani président Irigan, il fallait abanga. Hein? Fala banga place oyebi ke non zone wana ezaka bien te so ba moni noir il faut ba telemisa yo bato bateka biloko ba kima kamila ouais ba yaka na vitesse ya mabe et puis tangu yi ba bengi et pourquoi ça qui refus wana voilà mundela ba bengi yo telema tangu yo so kima akutani na accident oui. Parce que kima ki so telema ki na ekaka kasi fala telema kima ki nini eloni ya mona ki tambila benga ke ya kima ki. Qu'est-ce qu'elle avait en elle? Oh ya bangaki. Ah ouais. Poza ki zone ya mabe. Et puis ndeni munde batiki batunyo so benga ikaye. Vous comprenez? Oui oui. Papa chéri n'a rien à voir dedans. Côté wana accident sala makas. Moninga na potonde na ya boye. Oui. Lokwa na yebi ke boye. Ngapa ni na ya poto na changer vie. Batunyo so yebi. Kemani keso benge na butu. Aobimate. Beaucoup ta ebi. L'ange bar beaucoup ta kilelo. Beaucoup ta benga combien de fois na boîte na ye. Nakenda atteint. Mais voilà pour ça OK, il faut que na ko kenda l'ange bar beaucoup. Na pesi merveille rambo bambote bele sika zwami. C'est bambote. L'ange bar ya beaucoup ta nakenda atteint. Nakenda atteint. Pourquoi na ba raison na yo? On a ba raison kaka oyo il y a protection qu'on se protège. Je salue maître Botamba na pesi mboto maître toxique nyama solo kale ya mboka na pesi bino ba mbote. Batu nanga ope ke no so meki na maniki. Pas tu refuse so meki na poto osambwa. Na za entouré. Nga bien encadré na Paris Ouais. Nga na bien encadré. Wana moni base gardien. Ya base gardien ya so meki osambwa. Je salue Mbuta Lombi et sika tokenda kolia moi reke na biso. Na pesi Mama Lombi pe ba mbote. Je profite pour saluer 31 rue Marcadet Zola. Na mona maman pasteur na Lambert de Paris et puis na mona Patrick Maloa Vingi. Yango donc bato baso ba hotel na besoin passeport na ngesila ki Luka Luki. Passeport. On a besoin de visiter Paris, Luka Luki passeport. On a besoin de visa à Chine, Luka Luki passeport. Voilà. Au moni nde to tambola boye. Comme ça to tambola na pisha ka pemene na mani ki bambila babenga yuto ke na ka kota metro bambila babenga ba ngabi pisha sombi la bengi osano ne lokote okima apwani o ti ba complica ba ngabi oloba kaka o ba ko fuye yo ebi ke osano ne lokote. Oui. On se comprend. Ngam comme ça na simbi carte mais na simba ina jus. Ole na tia passe na nga na machine na chakati. Na lekimbi le mona nge compliquant na garde notaka ka batali passe na nga ba moniki opona nini na tiete ba bengela nga ti fourgon wani ya na kende kaka na la police. Voilà. Mutu moko ya bimé. Pourquoi? Elle a fait juste une erreur. C'est comme mutu to zaki na ya zo finga bambila ngabi ya yo botami awa. Ngai na sina sale erreur. Yango somo wana kaka ndenge ba benga ki akimi asali office d'obtempérer ake okuta na accident. Il ba toutie vendredi à Koufi samedi à 15h. Lelo oyo je vois très mal. Président Rigen Batou banda koloba ke non papa chéri a fait ça vite hein. Papa chéri a rappelé vite hein. So lelo nganga besenga papa chéri mo na senge Soraya. Abenga Soraya chef d'œuvre. Bana nyonso ba bana na mende to vandaka boye biso to ba mama to ye ngana bi bana nde na sa bana na ngai ngana boti bana beti na boti ka bana 4 mais papa chéri bat nyonso ba bana papa chéri linga mingi ba ebani voilà ba ebani so nganga be senge o senge oya linga mingi nganga singa toujours moto yo linga mingi papa chéri oboma moi ne pas ça nini kalo abomi bana to ya oboma bana lelo ya arrêté au moins tu ba ko congolais pour ni bolinga ko compatir na passe ya ninga te pour na nini.
to lisuma papa chéri za rapport à za papa Marlène Kasanga osololi na mutu aza na pasi mutu biso soto lela kanga lela kasanga binani a triquer ngai nani abeti nga flèche ko isinga na mabele nani ayibi nga koko na ngai nani ayibi ngai mwana nga kitoko boye mutu azolela yo voice wana o publier ya voice wana na phrase wana nde maman tango azoloba ke bayibi nga mwana ya mwana papa chéri ya on est matima futa président Rigen Marlène pourquoi ça lango bongo conversation est privée conversation est privée makamnjo a salanga na conversation privée atia na Facebook na kena makala ba pesa un peu consigne ba bomanga botika o est privé oui ngai soki nazwaki ba voice so karina albai na chaki on po albai na zwa ngo tiango na internet na chinga o est privé na chaka jamais na internet. Vous publiez les gens n'importe comment vous publiez les gens. Ata makambo so le kana Afrique so le kana bambo kam bozo publier ka bato. Ndi to fanda raboto aba chroniqueuse. Ndi to fandi boy. Na koza na sape na vie privée na ngana ko linga pe mobile na ngamo bo na zana ye. Mais so bo moni kama ni kela mobile bo kangi mbalo na photo bo publier. Na ba pasteur ba comme ko boya toka ngana ba photo mani kena okanga no photo le ba bioza mwasi na. To mona Douglas Kalima sikuna. Ba ke ko publier sans oublier que azande kona yo. Eza normalité. Eza normalité. To compatissaka au moins na pasi ya baninga ya. Lelo papa chéra okufela lobi yo po okufela. Pona nini bino boya kana makamna mene bo memaka ya biso ngamona biso ka poto leka na TV. Congolais azanga mawa Congolais musiso yo ka mawe kata na toboka. Ah! Papa chéra kalo ya bomi batu te papa chéra yo boma batu lelo. C'est ça. Ba boma batu tango succès sana moto. Na bu jeunesse toka papa chéri bo moi na bu jeunesse tin oh ba ja papa chéri muta yango papa chéri en machine à boyer oh nini ezali wa tango yaka eye arrêtez tozala na mawa na baninga yesu pa yokela biso mawa tosala masumu mikonyonso totongaka tofingaka ekobo epai lokuta epai mais yesu azolimbisa biso mpona nini tozo compatir na pasi ya communauté na biso te makambo esalamaka na Congo kaka na communauté congolaise ke moto akufi bazoseka moto akufeli ya tanga akoma babi ya pa boyebi douleur na yo kata ona tanga akombo na ye yo okufela ye te okufela ye te oyebi pasi onga na yo kate mpona olobaka de le nalobaka babia boyebi pasi na yo kate le nalobaka babia na monona boyebi pasi nga ayoka na motema na nga te. Vous croyez que perdre les gens, les êtres chers, vous croyez que c'est facile? Tout ce qu'on a dans vie mobimba. C'est ça. On a la boye, on a un problème moi, que kuti bat baole les bembe na bango yeba kuti po bandi olela. Bat baole les bembe, bat baole kané bembe na bango yebite yo po bandi kolela. Okanisi ka ba oya ba kufa. Okanisi ça facile. Merci na bino bat boseka bat so ba kufeli. Merci vraiment Manick de John. Grâce mbisi akoseli bat akufeli mama ya lokuta bo compatir bo leli mais oh ya solo olebo compatir bozo seka. Oui. Bozo seka papa chéri na nini. Papa chéri comme lia bat lelo. Alia bat na nzungu nini na sani nini. Alamba ba ona koni nini. Oh bino bozaka ba témoin. Oh bino bozaka ba téléspectateur. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez wana kufi mwana na ye. Arrêtez. Pona nini bo finga biso kata ntoze longi na se. Tozo lela. Ya Marlène Obota oyebi pasi ya okufela sœur wana obengi sœur Nicole Spire sœur Noir Quartier lobi tango aolingo susu te yazo sola na ayebi même pas que osona comme tuna na osola na nani o mona pas que muto a perdu azana émotion. Oui. Mais aujourd'hui conversation no publier o gagner nini a o publier ngo wapi trophée ba pesio Marlène. Oui. C'est méchant. C'est méchant Marlène aux arabes éteint. De konanga mwasi eloko nini yango kaka matière kaka Papa mona ka yondo eba et puis on insister Soraya piana papa la saka que JB ah eloko ngai vraiment et retenir ce soit attention na ngai Manick de John tout ça biso nyoso ba africain mais ndengo solo li to yoka ba masolo oyo pe ya banda kwa molili na ndenge ya koyokela to yokelaka
balobara toujours nganga asengaka toujours mutu oyo mutu azolinga mingi. Oui. Kotala na ba vidéo ya papa chéri azaki pe na bolingo na bana nyonso. Mais au moins ya motema ba vidéo ba cadeau to monaka. Ezara ya nani? Ezara Soraya. Alors lelo oyo abenga Soraya benga nani? Chef d'œuvre. So as ba singe chef d'œuvre. Nini ezokomela papa chéri? Ya papa lote ezaliwa. Nzambe mutayebi. Ah oui. Ya yebelote eza nzambe. Est-ce que ngana kufela ngana obima kamona nzima ngote pwani. Oui. Na kufela akasia njora sekanga. Njora lobana ngabima kia lekisi. Serwana masasi calculer moto ya danger. Masasi calculer. Là sur moto ya danger. Dajo ayemi masasi calculer Paris mobimana bana mike ba bébé masasi calculer ngana kufeli koko. Tu peux imaginer ni ba potanga te. Njora sekanga yi. Abima nikia lekisi koko na epo na internet. Il qui 2 ans après njora kufeli. Mais bon la lekisi kazaki zo bangala spécial ba condoléances. Très bien. Très bien. Na seka été. Pour na bika kufeli être chéri abotaka mwana. Moko. Mwana boteli mwana. Moko. Mwana na mso kufa banga ba koma. Misat. Siko atike na banka mi bande. Na seka punition seka ingata on a olela yo koko seka ngate. Toyebani c'est un jour à penser ba biseke manika na kisi njora pa ndimi. Neti muto kwa njora so biseke ngana na kisi son njora ndimi c'est que muto baby po yebinga très bien. Ayebi ba limite na ngake na suka ka soko simba kisi mais sima ona bo jeunesse tana zaina mwana. Moko. Jonathan a prince ba nekar ya 8 ans. Na 8 ans wana na ko simba kisi pona régner. Na za la danger. Mais loko simisa loko wana te pona zaka fille mère. Nzamba pesanga mwana. Na bo mwana po ebeke na sans chaud na comment na komi senga nga Jonathan senga nga Jonathan ah ouais mais initiative ya kokende quand même banda ko ya peto kenda pe ah oui na kenda ti sibiti baninga so tokenda na bango sibiti ba sinya ba kufanga atikala pona banga ka mwana na banga bi papa oyo to kota na ndako wana to vanda 3 jours so to bimite na mwana j'entends tika na nani papa nanga kufina na mama te na mutu te mwana nga bandeko nanga nyoso bana kishasa te mwana nga otika na nani nga na okota te bakamara na nyoso bakota na katanda kona lio bana mabele nga atikala Manick de John nga na ko afoncer clouter na likambo oyo parce que bandeko ebele na sololi na bango ba bi likambo ya liwa non seulement toyebi leçon wana mais eza likambo ya pideur lilo oyo tokokende te mais juste mpona koéclairer lanterne ya bandeko oyo bazolanda biso ezosala vraiment pasi ndenge obeti lisolo ya miliki estce bakendaki kosomba estce bafacilitaka estce lisolo wana ya miliki yango nde eza vraie cause ya accident oyo ndeko akutani nango. Elle s'est retrouvée dans un mauvais endroit. Dans un mauvais leurre. Ah ouais. Elle s'est retrouvée dans un endroit à B, dans R ya B. Au bazolanda dealer. Oui. Ba bengi epé pa kimi di wou ba toutié. Ah. Mbila elekeli sous likolo. Parce que au beti li sola pisha awa que azapeta mususu en ordre mais amoni mbila abangi. Muntu nyonso pe akoka ko supporter mbila te. Eso dépend na motema munini. Na motema munini ngata na moni mbila benga na oya. Parce que toyoki na événement ngo même mituka misusu ya bambila. Eke kokuta na leader ngo kuna batuta mituke mati bambila bakufi 4. Voilà. 10 basa tile. Est-ce que na nyonso wana ba olobaka papa chéri donc papa chéri comme on na bambila. Ah, c'est ça. Okomi penza. Mais Manick de John oui ba to ba kolela na baninga. Tika kuseka. Kongole to lela na baninga. Bato wana ba sepelisa biso makasi basela biso ba bola mwebele. Oui. Asala biso ba bola mwebele. Ba bola mwebele bakabela biso mbongo oyo. Ba famille biso ba pesa biso te ba ida biso ba futela biso ba classe net nga na oseka bango ndeni. Nga akoli na monde ba musicien. Nali aka na monde ba musicien. Ah oui. Na oseka ndeni na ozaka na pasi. Pona kenda kishasa na $100 na poche.
mais papa chéri a supporta hôtel nanga tina bima Kinshasa wata supporta kolia nanga na papa chéri na wata bato ba supporta nga lokwa moi na bango okina moi sende ko na bango tina bima Kinshasa wata ya otikanga na poto abina na yeko zonga suste. Ah ouais. Ilo on sait ka na zana passe so nani Océane na omona ka neti prince na omona ka neti Jonathan parce que za mwana nga pe na mama na bota pe na sait ka muninga ko feli mwana na ya mukolo bongo ya 27 ans ya esa bino nde nini esa la bino ndenge nini muninga ko feli mwana ne ya 27 ans bébé na ye izo sala bino ndenge nini bébé na ye ya une année des anti 27 aozoye muko nini aoluke na zamba nini na mboka nini aomone sute esili porte kangami esili mwana ye bebe na ye ya bomwana mwana na ye ya bomwana Nicolas akufeli mwana ne ya bomwana mwana ne ya bomwana mwana ya bomwana bano toboti na bomwana nga na yokaka pasi so mutakufeli mwana bomwana mwana ya bomwana ya pasi ya ebozoluka nao na pasi ezete lelo akomi bien azwi mbongo aza na poto commence à faire non commence manda ko mwana ana nani Océane aza mwana na ye oyo aoluka na omiliki ya bébé poto pasi akenati osenga chef efonga déclarer les zemi pourquoi mwana bima française ya bozocha mwasi wana wapi ti bocha ina ba miniature jiba ko wanga na zemi wana ngoni bayembele banzembo tina quartier te mandima mwana na ye. Mais surtout les kambo ya banzembo lelo to moni na batoile batu babimisi photo ya Sam Chinto ou azaki pe ancien quartier latin. Oui. Donc kobaki saka na pasi likolo ya pasi papa chéri comme victime lelo batu lokola yembela nzembo yembela ka nzembo za mwasi na ete Nicole a Sam bazara mwasi na mobali lelo. Ah oui. Donc coïncidence toujours Nicole ba yembeli nzemba yembela Nicole moto yemba Nicole moto ça y est maman na Océane. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec Nicole ya moi ça Sam Nandako. Ah Manick de John merci vraiment ndengo zo éclairer bande Nicole wana te Nicole mongondo ba yembela ka nzembo mais Nicole wa moi ça Sam lelo ba mama bana etilo ba zanda moko. Ah oui. Batu bakomo mélanger nyonso bakomo ba moi Océane azaki mwana ya Sam nani mwana ya Sam tout ali Océane mwana JB. Oui. Mwana Soraya. Oui. Mwana kitoko. Oui. Mwana Popi entre ba sœur na ba frère tozo mona pe ba vidéo bazaki na amour moko bazaki na amour ba likama makila makila mwana Popi tala ina junior mwana Popi Océane mwana Popi. Ninga kufeli mwana na endenge wana mwana kitoko bongo boyebi na etaza na etani nero ezaka neti ndoto za solo lipongi ezongi donc douleur moko insoutenable tika na leka nango tika nga kutezaka mwana nga te mwana ya mwana na nga mwana ya mwana nga so ezaki kezaka moi nde ba internet bazana mutaka na longola bilama na hôpital na tika na kaleso na soutien na bimi mbangu na okima siko na okina ndako na kaleso na soutien tina kote pa na biso me ba filmanga chance ezaka molili ba mbole na ba tiba ya na liputa bakanga ngai donc na yebisa na yoka nti mokili nange kwei kansa mwana na babota mana bokola na mwana na ngai na mwana siko ninga kai fela mutolinga mingi eba passer aliwa. Alors Manick de John lelo oyo neti na ndenge ya lisolo oyo ndenge obeteli en fait na mboka oyo ya poto enquête ekosalema enquête vraiment il faut esalema parce que toza na mboka ya mibeko mais déjà papa chéri lelo ya pasi ba caméra ezaka ebele mais place ngo ezaka nde molili bato bateka biloko place wana balinga te banini ezala. Ah ouais. Mwinde ezala mais ba caméra ezala ta ba caméra ba moni molili ba mona kaka ba moni kaka ba ola saka kamine ezokima. Ah ouais. Donc vu que ça zone rouge bateau bazalaka wana basala en sorte que ba empêcher nazo ki la mwasi wana voilà. Na niveau moko ta na lo monde ma peso etambo na okele mawa ezelo ko na kansa même na penser na nga na linga ya te na bana nga na linga te ya même na makani taka même na makanisi oui surtout linga kote bato ba osabi so mabe ba kufa
bomba oyo naisa nzambe nzambe nanga simba bana nanga yango moni naza ba limite makambo ebele na vie nanga po mukoli kambo eyelanga na makolo na rappeler nzambe ba souvenir. Ah oui. Liwa mwana wana lelo na webso vérité de pexétique sans remettre la drogue. Ah. Na banda omona na osambela prière ekota te po na melaki. Ah oui. Donc na mi naki na ba suna melaki drogue te jour wana de akasa ke ba 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 été. Prière banda okota te po na sina consommer déjà. Ah oui. À partir du jour wana na omela soudi. Non ça est fort natika. Ah oui. À partir du jour wana na kota na bonzambe makasi. Nadara yo kilanga ma tellement souci moi nané le kaki nadara joker comme tindelanga ba prière radio parole vinande natika na parole vinande natika nande natika o mela plan pona mwana na koko na ngawa nande te so na mela te jour ande ba ibanga mwana wana te pour Saint-Esprit côté te parce qu'il nazaki qui sobreté oui on a préféré na comment préféré na sobre. Merci beaucoup Manik de John. Idée Nazaki Nango, Ezaki beaucoup plus. Il y a sortie médiatique au Peto Monaki. Il y a producteur, il y a Papa Chéri. Tant Papa Chéri a coufé qui est très cher. Oyo, il y a BCBG, Oyo Zabongo Ndeko, Second Mignon fait, Second Mignon paix à son âme. Tout le monde a qui ndeko badive, ko bima, ko beta tolo, était fundoule ou concert, il faut ebeta makaka. Lelo Oyo Papa Chéri, Motema, Nassé. Pasi, est-ce que producteur akotika makambo oyo nanoté ya gymnase oyo parce que banda abanda konosé ba concert ou problème oyo ya concert mais ko sekate Manik de John en fait ngana zolo bango ndenge ngana zolo bango gymnase d'ailleurs wala papa chéri ndé afungoli papa chéri porta liwa te za ngo liwa bon au concert ça le 10 mai oui avril mobimba ba okunda na mwana le 10 mai ko beta na so ça dépend de ce qu'on a papa chéri est-ce qu'au côté les mains c'est ça ah quoi y pensa c'est trop fort c'est plus que c'est plus donc au moins nabolingo oyo azana ngoya papa chéri est-ce que ba du faire ko soit non mbongo te acha de côté ata la pasi oyo ezokomela moninga na omona papa chéri out me tout na binzame na salio nini c'est ça pourquoi toujours moi mais atuna nzambe te akumisae Komisa Nzambe, papa chéri komisa Nzambe, le maître des temps des circonstances. Ye mutapé ça rappelle mutaswaka ya. Tombola ye komisa ya adoré, tia action de grâce, tia offrande. Komisa Nzambe na makambo onyo soso de kisa. Laisse les gens parler comme ils veulent. Son Nzamba permettre à linga que beta concert wana obeta ngokaka. Eza diable ndé aolinga pesa image mumbe po tovana na on inter. Mam na yebisa papa chéri na concert wana so kanga ngo o comprendre makambo ezole kalelo ah oui na lobango na YouTube te parce que ça secret jour anniversaire na yo aussi manga na lipeka na papa chéri tala et ça la maboye boye je suis sûr aux vivre on des siko so langa na otalingo seke biba nga biba balakisa ngo na monango. Ah oui. Mais na olobango awate. Mais un jour yo moko opesa témoignage te maman après saloba na nga boy. Na tango pe makambo ne sami yango pe lelis makambo ezo sala. Ouais na kubaloba nyoso na TV. Merci beaucoup Manik de John Malobaragno sur la télé mesdames et messieurs to garder toujours date nabiso et à Dôme de Paris to ouais qui la Dôme de Paris mais côté tout ça toujours et à côté à page noire et à bandeko où il y a ba disparition au Ezosalema en fait ndeko nabiso na habité ceux qui to transiter déjà na Sijewana ndeko nabiso grâce mbizi to monaki achaki dimanche à Kozala déjà Namboka de manière à seke akende kolela oyo ezabongo mama mais yebisanga yi lelo toza dimanche Manik de John Toebike ozalaka bien informé grâce à Zan Afrique to aza toujours na Paris mais c'est que bakosela mutu likambo bakosela ngonga te na mokolo te to le blanc kolo te lobi ekoma lobi abaki ozana morgue na tongo mais si lelo na longue Paris te
basi ayebi ke tanga okita na Brazza bat nyonso ba Hollanda ba surveiller bien nga batala morgue ya okende ba ke notala place matanga ezala asa sune lo constate to yepena ko nzamba livrer un spectacle lokuta na ye emona na muto azokotela ye na kabal na ye wana po ayibi batu mbongo na muto azokotela na arnaque wana ayoka mama na soni za Karine oui nyonso asali conclusion ke akufeli mama te ye azaka ki akufeli azopesa ba azopesa ba programme na ya oyo ka soni a escroquer yo nde a escroquer yo a escroquer ka yo fali apesa ki na été yango to moni na page ya Karine ou na page ya Karine Mokonzi ache Karine Mbizi Mokonzi ekomi bongo ba congolais mutu ba benga Karine Mbizi bazo benga grâce Mokonzi ba congolais ngambo bazo seka ba escroquer ouais escroquer mais bazo ndima escroquer ya moté aondi mate ke ba escroquer yango to komi dimanche azaleka awa ye moko mukolo makamwa yoka na mais likanisi wana asala so eloko te aleka so na live te téléphone akanga place azali eyebani te likambo wana Manic de John lelo o tozobeta masolo ya bandeko o batika biso lelo o tozobeta masolo ngai Mama Tete Kwangu Malewa na Lille nazopesa ombote po azaki vraiment ami cher ya mama na ngai na perdre mama na nga mais au moins eza na nzembo moko ya fali abeta ya orphelin nzembo wana à chaque fois soki na yoki yango na santara douleur mon orphelin ayemba bakufela bana babota mais bakufela ba parents bazongaka te likanisi oyo mutu akovanda boye ye moko aye abomi mama ou abomi parent na ebite so oka phrase wana mwana balongoli libele mais balongoli était na famille étudiant à défendre mémoire akabwani na institut bakufela bana babota mais bakufela ba parent bazongaka te na ebite Manic de John kozwa likanisi wana ya koboma parent. Omoni elo grâce à Sali. Oui. Banda ba botanga tina koksi 48 ans o na komi na lelo. Oui. Nanu na yoka mutu te asali kamandengo wana. Ah oui. Nzamba zoyoka. Ah oui. Atana mutazana. Donc c'est confirmé vraiment que maman na akufité. Maman na akufité na live moko ya nene ya camarade mutu ba fanda pembe na maman na amati. Oui. Abibiso a na Congo to banga koza na problème na la police. So na ko filmer na tindeli bino apesi na adresse place maman wa vanda na ba Congo. Ya porte aliwa oyo fungoli olela ya solo. Ah oui. Olela ya solo ko banga te grâce olela ya solo. Olela pena ya solo. Batawale sa bayo tikelo mbongo nani. Olela ya solo grâce olela ya solo. Arna kwa na sali olela ya solo po porte aliwa fungoli o perdre pena être oyo fana na mabele mbalo robimisa milieu te mobimisa milieu ya makila. Ponzamba ko beta yo place moko o modèle yo bomi mama na moto aya na ona mokili yo lobite olinga tikelo mokili obomi sans kufa baleli oleli obimisima ya miso mama okolela ya solo kanga data lelo okolela ya solo mokolo kolela ya solo muta okotelo a oseka yo. Je bonga bo sala bo kino louer bembe na Brazza bo ba futelo ticket o kino louer bembe na Brazza nyonso ane ko simba so te po Brazza bi ba o zelo kana ba caméra boy soko kitika ba allez ba komi ko lando na sima ba kino tala place mambe zo matanga ezate ba sali ba enquête nyonso matanga ezate grâce banda ba botanga itina okoma mobange nde David Aloba na ona mona te moyenge bene asangelo kwa kolia nga banda ba botanga tina koma bona na mona te mutabomi mama na ina modèle yo bomeni mama na to yebiki ba nyonso bat mingi ba boma ba mama ana mukanda mama kufa ba boma beli na mukanda manike oh leçon ko ya poto hein leçon ya poto ba boma ba mama ba boma ba noko ba njora pa boma ebela boma ba noko akosa rape akosa ko filming ya boma ba noko ba koko ba kufa mais njora tanga ba kufa ba noko na ba kufa na bango déjà c'est quoi bomi bango suppose mbonga c'est ah oui mutu bosala ine kopa bi boma ta koko moko akufa abangi onengo ya kotanga mama na oya za ba boma mutu akufa neti nga na kosa ka papa nga kufi akufa ne kala 32 ans nga ko kumaka makosa liwa na kosa te na bangaka na maladie
nalinga ngote. J'ai choisi ma tata l'ange céleste na peso bambote nalinga ka yangote. Kobo mama nalinga yangote nalinga ngote. Na bomaka na bomata ndeke na olinga te. Po eza makila elanda. Bon, ya yebe sikani na telema Ya yebe sikani na telema Ta musoko babi mama ne mutu ebebaka abomi na ye déjà po mukolo akufa bat baya na bango te. Po akufa ne liboma. Mais maman na ngata zotanga so maman na ngata zali boma maman na ngai. Voilà. Na oboma e bongote. Na bomi bongote. Na bomi bongote. Merci mesdames et messieurs sur ces plateaux Manic de John. Entre m'a dit Mando na vraiment tristesse c'est ça vraiment na émission oyo parce que likambo ya page noire ezokende ezozonga lelo to ki lisusu en fait non to zui ba tout ça déjà na ba confirmation mais au moins na ba page ebele non to moni batie yango te ndeko Mbonzo Centreville atiki biso donc Centreville na habité ceux qui ont déjà information ana Centreville Karamoko donc ouais mon théâtre Mbonzo oyo azaki beaucoup plus porte-parole à travailler na ba musicien ebele Mbonzo Centreville ouais donc ezosala na Kinshasa ezosala vraiment pas si bandeko en tout cas tout ces pays là na malheur ya ba ningate parce que nzela ya liwa eza nzela ya sans iniquité alors ezalaka toujours à tour de rôle lelo ekozwa ndeko songolo lobby ekozwa ndeko pakala alors te se méfier na ba commentaire aussi na makambo oyo tozolobela Manic de John lelo oyo de solo likambo ya Dom de Paris mais tout monde qui sorti ya Pacho RFI waza mutu oyo héritier Watanabe amemaki awa na poto tango tangaki kombo na e na setezaki muke parce que na lingai ko boma fil d'idée na yote yebisa biso tango yokaki Pacho RFI ko tenir ba propos oyo atenaki avant déjà aya ko répondre na Fifi mais to bandana nous na ba propos oyo atenaki oyo pour ça qui Fifi oh et pour ça qui d'abord Fifi siwa aya ko recadrer makambo o Fifi na Fifi aweleza ngana bika ke Pacho RFI to ngato bunda awa paso finga wata. Oui. Akoma mke afingi wata. Siko place nga zani ngate ba fingi rete. Ama mke ngabi o yozo finga epwani. Apesingelo te yo apesa $1,000 mkubo kitaka ne waponga pesingelo. Ngabi wat ngala beta yo kanga na beta na fa ya lisolo yo kanga ngo. Apesa $1,000 yo nani. Ngabi o nga na sala promotion la scène musicale o nga mna ngabi yo sala ngondeni yo yakokuta ya concert ebeta so dans 2 jours. Oui. Oyo okuta la scène c'est salama promotion la scène musicale banda osala ngo banda na album ti na banda osala promotion album ngamo ko tina na yako sala yo sala promotion la scène musicale wapi fa ya kabola biso aw Ye akolo nani Pacho moi si ba fingaka ene to fingisi wezaka moi si yo fungola makolo obi sula kaleso na obi sula kaleso stone obi sula kaleso siwa bo finga ke mabele minene obi numéro soutien l'attaque bo tika bisala sala ko Pacho est-ce que moi si na zalo kwa kitoko lo kwa siwa na finga na moi si na hote pour na kota na terrain na hote mais Pacho bo respecta abatu o finga nga awa fazer liboso ya nani obengela moi si na hote abo fazer mais Pacho tanyo so yo fani na Kinshasa mutapesa ni visa zate visa kokani na billet Pacho bo respecta abatu ko bo respecta abatu Pacho ozara touche na ba tendance na koloba ba kaleso ba bêtise o soit na gloria awa ko oloba toujours ba bêtise oloba toujours bêtise eloko yuzo kanga ozo fingele héritier yonde moto simela ke héritier kisi pour modèle ozo le héritier on dirait il y a un langue sur roche soit il y a un problème au héritier boyoka na kiloba to yoka so héritier ça na nyongo na loba to yoka problème nini yona héritier ozo fingele héritier ni tioke no finga si wa salioni si wa lobino nini ya mabe si ya tout se respecter bo ami bali to abasi tout se respectaka oyebi solo na ngai te ko finga ngai te moi si ozo finga yo lala été tout se respectaka c'est pas bien d'insulter les femmes comme ça pas tu es pas fingi muto ngai ba injure ok les amis poto ya ngoni yo finga siwa pas tu es bando lenga siwa uta frère siwa lo ba anglais pas tu es siwa na Kinshasa sala na RTG yo sala wa cheno mabe wana ya
ya bobanga batuko mais ngakutu Manic de John ba injure ba terme à utiliser na préféré kutu jamais ko utiliser en parce que eza vraiment pas si pas tionga na solo larana et pena na privé mais eloko moko ya kombo ya Karine et bimi lisusu alobi fifi siwa azam to man chance mais tandis que Karine azam to chance Karine ba honorable ba benga raye oui finga Karine Caleçon solo poko finga va yo finga no ka bato finga ba lora sho finga ba malika yo finga no ka ba basi maintenant no laksa bato moi sina hotel laksa na yana na photo moi sina to chepe na miniature to ta so le kisi wana kitoko pourtant zo finga basi ba moi c'est moninga il faut ya na oya yo na not donc pacho botika biloko wana so za premier héritier so bela ya zande kona yo oli yo zo luka makam na Paris awa o mela masango langwaka obimisa soyi ba obetoka na nzela na kombo héritier ba spiritas ba beta abatu ba spiritas ba beta abatu tuna ba ba spiritas ba beta abatu yo finga héritier partout zo kendo o lango bando finga héritier toza na Paris ba o déplacer mbanga toza ka awa on comprendre tozakaka awa Manic de John vraiment eza plaisir vraiment ya koyamba yo na émission na biso tozomona bongo vraiment ozo nyoka matiti nani héritier pesio visa ayokeli yo mama pesio visa lelo ye pe fungoli mbanga olobi pacho nzambe yango hiver yango bato bayakisha kala na poto ba craquete et bino nde bo craquer bino ne muto baby bino bato esika na oziko tu hiver mingi te muto baby hiver ka ya ndabo muto baby si on parle anglais, il y a pas français bazar la complexe bato anglais. Tant que l'accès visa na yo. Ozwa e bonga. Ya to éviter binemite. To éviter binemite to ebani bien. So bo ebani déjà disait l'équipe ko mbandeko. To éviter binemi. To éviter ne ba problème. Biso moto uta mboka to yana ba problème bato to kuti ba olinga biso. Voilà. Pacho. Yo ena si wanzela moko mo finga ye. You ko kumis modèle yo finga Karine to lobi Karine na kopé son botete. Bon modèle yo finga Karine. Mon rozoba e betsa masoro fimbo. Pas tu komisi Karine mo konzi lelo na tango. Faut le faire c'est que tu finga est trop. Faut le faire ici ekoti to pesimbote na mutuna biso ya kati vraiment o to benga bongo Alain Dynamo l'homme aux surprises agréables depuis Bruxelles to bosanité présidence père au sol ya biso moko bambote na yo Manic de John to somona bongo ya Willy Sionga ya mama na biso mère Lydia Bangala mama moko bien bambote na bino mais sauf que Manic de John eloko ezo sala pasi eloko yo lobi batu boyaki ensemble batu bozalaki équipe moko mais nini oyo ezosalaki à chaque fois fali aye na ba musique na ba communique ou bandeko ya presse babebani lobby bacho kaka nenga yo kaka wata pesi ngai kaka apesanga $1000 ye nenga yake alinga wata amelisaki libele tango lokwa wata zanga libele fali wata tambola ni na Kongo motema mabe pacho amukola wata. C'est ça. Bon siko ko sa il pas ko sa makam koleka wata tango ye poto oye na terre bana sala vie na yo éviter wata tika wata sa wata personne déjà chance ya masala 8 heures de temps likolo et mati sur moi valeur na kishasa po super moi visa ya bango ko bazana wata ya aller retour mais bazo koka tenga kuna na ko senga tana batikela kata kina kisasa na zongaka oui nga kuna songo na kangami bino ko bozana wata bokenda bozonga nzambe na kasi bapesa ngo pote na ngala zaka reke ya okende ozonga to kagami awa disait baby mais n'est-ce pas ezape ko kangela bandeko o misusu pe bazozela loboko ya wata na Kinshasa bakangeli ba porte. Manic de John vraiment tozo poussa na mukie na émission na biso mais au moins likambo oyo lobby na solo laki na ndeko Churamboma et puis yoko ya na awa ozui nouvelle moko na famille ya mère Malou est-ce que oza na commentaire ya rosala par rapport mais oui mayele que yana leka mère Malou benginga ya chura leka mère Malou sepelité habitant mère Malou za na poto yo zalati asiliki makasi abi faut éviter ba propos musu maître
abi okolo bateke mère malo kufa bakarine bakufa ne mère malo bengisa bat na famille na eba ya poto même a sepelité penza ya tshura mboma au moins ba propos mususu tant biso to zalaka te série wana un maître tshura il faut ko éviter ngo il a sa famille ici ba umela a ozano maître na boyite mutako kuta no boyaya mbeli tango yaka eloba te surtout so yena ninga mkongo et pasola ba rein et pasola ba estomac bien te en tout cas ba siliki makasi ba sepelité kotanga kombo bandeko na bango te yo yebi mère malute otikala sona te tant mère malo za banda ko renier yo ozalaka na pototi donc éviter penza voilà. Mais Manick de John likambu tokomomona lelo c'est ezo apparaître paradoxal. Manick de John ozaki gloria tout le temps na internet na TikTok wana na kokarangote mais lelo c'est comme si yo moko s'accaparer na TikTok ngalinga TikTok te ngalinga mais tokomomona ba apparition na de temps en temps na kota raso na moni ba sa live o ba tanga kombo ba lo makambo eza ya solo te pour éclaircir les gens donc ils ont droit de réponse. Ben oui, droit de réponse et puis na sala ka live na TikTok pas plus de 1 heure du temps dans Kokarakututé. Moi, je ne peux pas rester là 1 heure de temps parler avec les gens que je ne connais pas. Non, je ne saurais pas. Ah oui. Moi, j'aime les YouTube, c'est comme ça. Non, plutôt parler à vive voix. Ah oui. Hein, je parle avec les gens sur virtuel. Oh, sur la table, on a temple. Ah oui. On a trop spirituel. On soit sur réponse à ça, maï. Soit ça sirène oeba. C'est ça. Soit ça sirène oeba. Acheka a Combo. Et le manache a été. Oh, soit nanani. Oh, soit nanani. Ah oui. Ah, c'est ça. Karina Sarana ba fan ebele ba chinu ebele tant ça qui asaka ba live ba na mettant ça anniversaire ba to na ba ekité point. Les fans virtuels ce sont des fans dans les vides, ce sont des fans invisibles. O ebité misu ba zana ba nyoka misu ba nyama ba bongo ni mutu azoloba. Voilà, on a trop spirituel faire des choses comme ça. Moi j'aime pas les TikTok, moi j'aime les YouTube, je parle avec toi comme ça, bato ba otalanga batali, mais j'aime pas parler avec les gens que je connais pas, je sais pas quand tu me parles tu es où. Qu'est-ce que tu fais à ces moments-là? Voilà. Merci à Sandra Mavungu, Mavungu, c'est-à-dire la douce. Et ça la biso bien. Merci à maman Gianni Samba. Depuis Bruxelles, il y a Alain Dinamo, l'homme aux surprises agréables. Sans oublier maman Gisèle Matota, il y a présidence Père Sole. Il y a biso Manick de John, Tozo Lingavo Kabwana yo. Et ça na sango moko. Oyo. Voilà le rotani pour tout combo papa chéri. Et ça, excusez vraiment Manick. Et goza shit na yo. Mais au moins eza na kamoko oyo révélation moko ndeko Roger Ngandu autaki kosala awa na plateau na biso nalingaki d'abord omekako éclairer lanterne na biso comment omonaka relation ya papa chéri Jibin Piana na Weranson les rois de la forêt eza relation mo vrai ba maman ça va na ba yebani basala baba c'est mo ba yebani bakutana ka voilà ah ouais bani très bien. Mais lelo koyoka Roger Ngandu alobi musicien moko yamboka na biso Congo ayaka ko proposer alobi na eboye yo ozotika président Jibin Piana azongana na Weranson ayaka ko monanga poete toluka les voies et moyens tout là Jibin Piana poison habité ce ko landa ba propos ya Roger Ngandu tena ko kota ba propos parce que tanga ikomba mutu anate ouais aso na lo bali kamna tanga na komba mutu na po kasha mulange yate. Pour les mamans poisson ça comme munene tant on dit basi ba yokana papa chéri na wo rabazonga na bien donc on a éviter poisson il fallait tanga komba mission na lokola tanga ité donc yé moko mutu mais ma charge na ko mateke manike pa chaka commentaire na makambo na te wana pa mo ko Roger Ngandu zo na plateau ya sa promotion autour na question na ça bien ouais merci Manick de John comme ça okokaki ko chiter na ona likambo o nga ko ba papa chéri Jibin Piana sala makasi mon PPA kaka ndingo wana eleka nango. Le maître des temps et des circonstances, le maître, mon toit ça pas c'est l'éternel des armées. En tout cas, si on a besoin d'un passeport, non, Luki, passeport, si on a besoin d'un visa à Chine, on a besoin d'un convoiturage, on a besoin d'une voiture de luxe, Luki, passeport. Salon FM, Sokoye, Awa, tout ça, Rassoui, Kitoko, Okuta, Niklete, Tanfoum, Tozalakawana, na 35 boulevard Anatole, France. Voilà, Tozalipe, na. Porte de Paris, tous en a magasin à Bisso et Zawana, tous en a besoin de réparer téléphone na yo, tous en a besoin de ma téléphone ya original, ya kana iPhone, na Porte de Paris. Voilà. Pemben ya Novella Hotel. Na métro. Voilà. Donc les longues jambes, retire le voisin au mami de moi, ici cabal le champagne rosé.
la belle Kanyeba, ma petite à moi, Tom Yumba, Siska Kadima, la maman de mes petits enfants, je te salue. Chris Kikuba, je te salue. La petite bana bandal nyon son mot, te bandal oyebosa tellement ébélé. Ebeline Sango, ma copine, je t'aime beaucoup. La belle, copine. Merci, elle s'appelle Manik de John. Binonion so bozomona challenge déjà ezo salema yande konabiso Prince Babia donc bébé Kalate ezoya en fait bo consommer ango et puis tozo zela ba challenge na bino et ko ça là vraiment bien. Là j'ai sorti à pièce joint une fois de plus sur l'occasion pour na saluer bongo na Londres Joël Kanda Lux le Lux a un nom Sergino Munzila ya biso moko ya Lorraine Chika Munzila bambote na yo lisusu esika ozali sans oublier Arlene Munzila la maman de Beriave Bambote Nayo Bisika Ozali. Merci na grande équipe ya Image Pro de télévision, merci na Grace Kazi, merci na Fire Basket oyo vraiment azo assuré réalisation cette fois-ci Yemoko ya émission oyo ezo sala biso bien Niket Tanfumu Tobosani yote aussi Sabou Tanfumu depuis les Yesa Bambote Nayo Prince Diki bourgeois crédible depuis les États-Unis. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. Au revoir.